Et bonjour, bonjour, bonsoir, Bandeko. Partout où vous allez dans le monde, voilà. Naye ça la petite vidéo oyo par rapport na live na moni Miriam we mokonzi na benge ka bongo ex mokonzi Miriam auti kosala pona ko féliciter Fally Ipupa. Voilà, nalobi monde entier bozo mona te. Bozo mona après l'air Karine akoya ko répondre wano oyoka oh Karine azaka impoli Miriam batu basi batiki yo kala batu bakipa isu makambo na yo te batu batika yo oloba loba batu batika yo yo wanu yesu ko banda obiki buluka ba problème bino moko hey Karine kutu akipaka yo te akalkilaka o lisusu te ya po anini boyeko oza mwasi kitoko salela kitoko na yo makambo esi elekaki awa lere eyindaki awa yo moko osengi ba pardon Karine abwakisi yo atiki na ye alikipaka kusu makambo no te yo moko olamusi su makambo ya ngo Miriam yo moko lere Karine akorepondre wana bokoma oloba oyo aza impoli omoni siko monde entier bozomona ndenge bazobanda ete ndenge Miriam abandi su likambo esi elekaki nango ozobwakela ye mpo na nini Miriam doye olingi ozonga su na actualité doye YouTube ezalaka elenge soki osali bamikolo boye ozoleka te bato bazolobela yo te bato basi balobelaki yo eke omoniki bato bazoloba esusu te esala pasi fo kaka koleka mpo na koloba yaya moninga ofandisi ye na ndako na yo alobaka kutu oyo aza ne reconnaissante atika yo boswana donc ebezi na bino wana ebeta soki ba 3 mois soki 3 mois soki 4 mois mama esili na yango Karine abandi na ye kofanda akomifandela na ye kimia afandi na ye abandi kobongisa na bavie na ye atika kotanga mokombo na yo ata mokolo moko te depuis makambo wana esila sikoyo wana ozongi lisusu lere akoya kolokota yo lere bafane bakolokota yo oyo obima o aza impoli boluka baproblème bino moko obiki okamusinga na nini wana life na yo wana okamusinga na life na wana osali Miriam oza mwasi kitoko respecte toi ma belle respecte toi tika biloko wana oza femme mariée ebandaki kosala propreté elele bozaki na batiraillement wana lere ya babezi wana lere ya makambo na bino wana ebimaki yo na Karine ebandi osala bien te bato bazofinga o parci par là bato babosana na bango mutu kutu atanga esu kombo na yo te bato babosana na bango oyo obandi lisusu obandi lisusu do yo moko omizongisika na actualité yo moko vraiment mutu atangi yo te do Karine nango mpenza balukaka ye na baproblème boye obiki moko na bano mona ngo lokola aza problématique ezoka bino bolukaka ye mpenza amivandeli na ye calme azo problème na yo te azotanga kutu kombo na yo te atika kutu kotanga kombo na yo te depuis makambo wana esila azokipe yo te me yo obandi lisusu mpo na nini boye ko luka kimia ko Miriam mawete luka kimia mpo na nini boye ko boza mikolo bose respecte luka kimia luka vraiment kimia vraiment otoboyi te bozaki na problème na Karine mais Karine atika Karine akipaka yo lisusu te siko lelo yo ekozonga esu ndenge nini okoma opesa kotindela kodedikase bamanike nayebi te soki banani voilà oyo nyonso ozoloba wana eza malamu te Karine atika bino banda kala akipaka na bino te nzoka mpenza bino nde bobandaka obikinga na bando comprendre mwana mwasi oyo aza na motema comment tutu bakobanda koprovoke oyo mpenza oyo eza provocation oyo ozosala eza provocation oyo bozosala wana eza provocation eza malamu te Miriam le Karine akorepondre wana baye kobima oyo Karine aza impoli bino nde bato bobanda oyo mpenza yo moto obandi Miriam mawete basi babwaka yo kala bato tu babosana na bango yo kala bato babosana yo kala Miriam mawete kala ozomizongisa na actualité ka boye poani ozomizongisa na actualité boye poani babosana yo kala mutu nyonso asi abosana yo kala Karine abwaka yo kala akifaka na kutu yo lisusu te
ozoka komizongisa na actualité boye pwani po bima mwa malamu po babandaka lere kana kobanda liloba wana ekoloba esisi okarine aza mwa mabe po anini boye ko yaya luka kimia oza mokolo oza femme marie luka kimia respecte toi pona nini boye pona nini mokili yango matata donc yo ndenge ofandaki wana bazotanga kombo na sisu te koma ye kosala o mabe donc mesala na yo internet batanga kombo na yo basitaka yo ozongi su na kombo ya Karine ata yo moko Miriam ozongi na kombo ya Karine franchement babeta ye kara basala bapesa ye kakipa kaka soki kakokolo etali yo na nini yo Miriam yo nani Karina bando finga fali na ndaku na yo ti yo muto linga fali yo pardon yo muto za muto falu pano bando supporter yango pano yebisaka ete oza grande sœur ko pano yebisaka ete ke ote tika boye basala boye ti pano bando pekisa ete afinga bato na kati ya ndaku na yo ti bando loba te lelo sikoyo olingi obima yo muto afali Miriam luka kimia Miriam mawete luka kimia ata Karine yango aza mukolo ndenge bokomisa ye mukolo ata aza mukolo nde nini okoza age na yo ti wana penza lukuta tala kota ka na YouTube yo lobi oyebi Karine 2017 kota na YouTube na 2014 asalisaka feti ne moko boye soki ya 26 soki 25 aza na Congo mikili tala ndenge Karine azalaki na 2014 ya 5 ans Karine azalaki mwa muke makasi azaka mwindu mwa muke ndakala wana azomibenga na ndakala Karine okioza age na yo te oza mwasi kitoko toboyi to oza mwasi kitoko vraiment mais Karine okioza la age na yo te wana lukuta Miriam oyo oluke su ba problème awa ozongi lisusu se Karine yango aza na morceau dire mwa mwasi ifo asambele eloko se elekaki nango se esilaki nango yo kote biso nayebi te ozongeli nano wapi outeli nano wapi siko komi kopere na baken piana na bamanike ntuka Miriam oza makambo tala osi osalaki bolamu ofanisaki Karine na ndaku na yo tika nzambe afuta yo koluka te koluka ba problème luka kimia vraiment luka kimia na Yesu ezinga yo Miriam mawete ex Miriam mokonzi luka kimia nzambe ezinga yo penza tika buzoba ko mona ngo banyokola ke boye po anini vraiment Karine we fa sambela mingi yo zongi lisusu en actualité makambo si esila ki ebeti ba mwa obeti bengi bato kosenga ba pardon ba video ba voice bimaka te ozo luka bato ozo senga ba pardon libala na yo obona siko omi zongi si yo moko esu na actualité mama mutu moko aluki yo te mutu moko abengi yo te oya kozonga na ba jeton wana bambwakila wana esa nini Karine okioza age na yo te wana penza Miriam ata yo moko Karine okioza age na yo te po Karine okioza na mwana 19 te yoza mwana soki ya 19 mwana komo kende université ata yo moko tolobaka makambo su pe tozotalaka kota YouTube akosaka te kotaka na YouTube 2014 à 2015 Karine azalaki mwa muke Karine azalaki muke mwa azalaki nzoto mike azatalaka ba video mona penza jeune fille penza ya mwana muke afetaki soki vave na 2014 wana je me souviens ba feta ngo na bureau na bango ya Congo mikili afetaka je sais pas atanga pe age na ye afetaka je ne sais pas 24 ans 25 ans ou 26 ans boy lukuta Karine okoza mwana 19 te okoza kamara okoza la moninga no te nami nozomi tulona no uti lisusu wapi bato basi babosana kiyo Miriam luka kimia ndeko nanga mwasi na linga ko mingi luka kimia lere Karine ko répondre wana bandi susu ko loba seki bino nde bo provoka ka mwana bato bo provoka Karine bo poani muto azo kipe yo te azo sa makambo na ye azo asenga nani fali pupa pardon etali bino na nini balimbisa ete ezalaka nde asi abimisi na munoko na asengi ne pardon so balimbisi c'est bon so balimbisi ete mais asi alobaki na ye asi amisengeli na ye muto osikoa kolimbisa te nde etikali problème na ye eza eloko ya koseka te ya kotiola moninga te ya kosala n'importe je ne sais pas quoi la eloko ozosala obike nini na yo ekamwisinga life ekamwisinga
Nous sommes là koloko en actualité. Ceux qui pensent que ceux qui pensent que yeba batu nyonso babundaka kaka mpona yango eza nini nano. Communauté na ngai congolaise. Tokolaka pe ko. Oza mukolo ya Karine akoza muninga akoza kamara note jamais. Wana penza na boy jamais. Wana lukuta. Oza mona déjà ya 19 ans. Oza mona za université. Ataka na elongi boy kotala bokoza age moko na Karine te. Te Miriam. Miriam, oza na yo mwasi ya libala, respecte toi vande pa na yo. Tika obandi su ba jeto na Karine, tika Karine na kimia. Tika ba jeto wane eza malamu te, eza vraiment malamu te. Esali bien te. Lere Karine akoya kozongisa wana o Karine aza mutu mabe. O Karine bon provoka kai boye pona nini. Mais ça c'est pas normal, eza sous normal te hein. Obi ki Karine atanga isu kombo no te kala bwaka na ye yo. Kala tanga isu kombo na yo te. Nazo mitu na koto uchi wapi lisusu. Nabi elere Karine bando finga okomo oloba okokwende pa fali okufi omoni fali te okota lola te. Onene tala biloko tala makambo bo adora ka eloko kwa adore te. Ba adora ka nzambe ya. Po okota lola te soki ozosala masumu nde okota lola te. Et puis likambango mutu ango oyo yo monike soki okutani na ete okota lola te. Me babande ofinga ye na kati ya ndaku na yo te. Kali na bande ofinga na ndaku na yo. Ozo lobozo sekape soki alobi kimfanfa. Yo pe ozo loba kimfanfa wana. Lelo siko lingyo mibimisa soki nde nini. Yaya to luka kimia. Luka kimia ko. Tika ba mani ke basala ba théâtre na bango basalaka. Me yo te. Beze penze memaki yo awa ozo mbutu ozo heba kutu susu te obenga boye mabe osenga pardon boye mabe obenga bato babengelo oye mabe boye na mena lelo susu ye kozonga ta yo moko vraiment Miriam tika na lia na chocolat Miriam tika biloko wana Miriam malamu te bakomiso déjà yaya basare vazwa bande na yo nga sepele ekutu no bi olongwe na makambo ya medio bongo na bolongwe na buzoba ozongeli yango lisusu Miriam tika biloko wana tika biloko wana Karine alobi pe bien alobi bato azosenga pardon po bande ko finga bango na likambo ezalaki ya yeta bando fingela bango bato mais siko soki muto yeko luka ye asika kokuta naye yo siko ozo luka ye vraiment wana penza Kala no chocolat. Miriam, yo penso luka Karine. Miriam o luka Karine. Yaya bastard ozo luka Karine na makambo. Bakomiso yaya bastard. Mokili mobimbe yebi yo. Mokili mobimba yebio deja. Eko kite. Ozongi susu. Ta omoni kutu makambo ya fali pupa. Yo pense falo kanga munoko. Kanga munoko garde band. Po babando finga fali pupa na kati ya ndako no ozo seka ozo sala ba commentaire. Makambo ozo sala wana mandeko nanga ezo sopa yo. Po ni biso bato ya poto to koma boye kono comprendre te YouTube kaka. Liboso zalaki mutu ya poto ozo mona ba manière ba savoir vivre ba nini poto yango ekufika boye po na YouTube boko mo lekisa bataka na YouTube ozo besusu koyeba ko vivre ki poto te. Po nini boye ko Miriam Mawete. Tika biloko wana ezo sopa yo makasi. Et puis eba elo mo kane boko za age moko te wana c'est faux et archi faux. Yo muto bandi. Omoni ndenge obandi moki mo babozo mona ndenge Miriam abandi. Miriam Mokonzi aba Miriam ex Mokonzi abandi su rando na Karine. Ye moko. Karine akipakane susu te Karine akoma sa makambo ne Karine akoma na musicienne. Karine akoma na ba studio. Donc nyoso na ba studio ezoli ya temps. Sikoyo yo ex yaya oya ko bima lisusu bandi lisusu atayo moko wana penza. Mokili mobimba bozo yo kaya bozo mona. Mokili mobimba bomoni.
bomoni ndenge ye moko azoya koluka kokretie Karine mokonzi ye moko Miriam mawete soki wete soki mawete kombo yango mpe ya sika te Miriam tika biloko wana Miriam tika ozoluka mwana bato na baproblème bosi bosololaki bosi bosilisanaki bosi bobimisaki na bavoice olobaki nyonso okoki koloba ye mpe alobaki okoki koloba problème esi esilaki nango babezi na bino tolingi yango lisusu te tika mwana bato asala chemin na ye asi atrace chemin na ye azokende na ye tika ye na kimia. Oh, franchement Miriam kitisa penza munduki wana olingi osimba lisusu wana kitisa bezi wana tolingi yango te eza propre te salite makasi bezi olingi obanda wana po lere Karine akoya kolokota wana omona siko bato bagangi lisusu pe mona yango penza Karine efo sambela mingi makambo olandaka mutu boye te Miriam auti lisusu soki wapi Miriam aye lisusu Miriam aye lisusu nzamba lola Karine efo sambela makasi vraiment makambo ya Miriam esi esilaki kala tosisaki makambo esilaki nango nyonso wana kaka nini koluka beze batanga kombono yo lobaki obanda otekela bato soki kolakisa bato ndenge ya kosala ya kotia ya kopose baperike ndenge ya kosala make-up ifale oya na biloko wana ofandi ka boye ti otalika eloko nini okobanda ozongisi na beze ya Karine mokonzi balimbisa ye te ya yo nini na kati kuna mutu soki asi areconnaître déjà mabe na ye aza déjà libéré areconnaître déjà mabe na ye aza déjà clean aza problème lisusu te ye asengaki ne pardon alobi abande kofingela bato aza de clean déjà wana ekomi problème ya mutu efo alimbisa eza esu ya ye te baactive bakaki paka kokolo wana etali ye te mpo ye aza problème na ye lisusu te ye asi abimisaki ozalaki na kati Miriam pardon koya na babezi lisusu te babezi na bino wana elembisaki biso makasi eumelaki makasi luka eloko akosala luka eloko musu akosala oza vraiment femme mariée obiki okamusanga obiki ye moko wana ndima te mwasi marié ngaka mobali na nka ndenge toza nde na ndako na bandika abongo koluka mutu moko boye na baproblème me ekoki kobomela na libala mama likambo esi elekaki ozongeli yango lisusu mpo anini epesaki yo nini ozolinga siko osala nini obima nani ozongi lisusu epi kaka na mutu moko na obandi suko chrétien mpo na nini yo ozolanda baken piana na bamanike bango baza na kini baza bezwi ya baview mpe balia baza bezwi bato baklike mpo balia bamona eloko mosu osala te bafinga Karine sikoyo ozongi lisusu Miriam wete soki wete soki mawete Miriam wete pardon kobanda lisusu konini oyo te kobanda esu bezi oyo te toza na bezo nango te pardon penza tika likambo tika Miriam tika Karine na kimia pardon tika Miriam tika Karine na kimia en tout cas toyeko biso tika Karine na kimia tika ye